Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, en fait, nalingaki na pesa mwa vie na nga par rapport ya communauté na biso ya Congolais, manière na biso ya réfléchir ere moko soki ovandi pena bozota bapanene mosusu ota ndenge bato réfléchir. En fait, Ndeko, s'il te plaît, il faut préciser que les Congolais mususu, tant que les Congolais, le rôle de surtout na kacha gitunga, usangisi biso. Nanga pe, na boye ko. Kasi yo menga ko tianga te, on a le bitia ba Congolais mususu. Merci, na longo lio. Ba bongo ya bato mususu e keseni frère, s'il te plaît. Na longo lio, na longo. Merci. Merci. Ok. En fait, au bango faire une fali basala ka c'est du business. Eza makambo. Eza makambo. Il y a sentiment te basala. Tant moto lo bake faire azolanda fali. Mais rivalité moko ezalaka identique ezalaka te. Rivalité moko ezalaka te oyo soki asali boye oyo mpe fo asalaka boye. Yango mona même na émission moko boye fali ayambaki bazakari na ndako. Bazakari na sa sentiment nde banosolana bayebisi yango ozalaka na rivalité awa fali ayebisi bango non naza na rivalité nini. Musique sans rival okosala yango te fo contrepoids ezalaka. Tango tali ou asali boy na pe funa sala. On comprend? Oko aussi. Problème te. C'est-à-dire rivalité. Problème te mais mimo oko ça. Fala lo ba bon te. OK, merci. Yo pour lo bas. Tika ndo ça pardon. Nga lo kuta vraiment essayer sa patience na. Merci. Nana lo kuta ndi. C'est-à-dire tant bolo ba ke fali azolanda faire. Siko fali ba sali azobeta azolanda banani. Parce que batonyango yete muta sala azalaki. Makambo bela sala bato pe basi basala. Donc pona ebino yalanda mutu te faire ndalanda kai. Non, eza business. Solo la bien. Ouera beta Bercy. Fallait beta Bercy. Donc fallait landa ouera. Ouera autobeta Adidas Arena awa. Awa c'est quoi? Pour niveau le ba ouera balanda fait. Donc faire 60 loko egenda inaperçu mutalanda gaite. Mais soki kaka fallait sali loko bato balandi fali. Ouera autolo munoko na bino azo envisager ING Arena tout eloko. Pour niveau le bagay landi falite. Parce que ça va rivalité na fali, rival na fali ça fait. Jérémy, pardon la kachiote nangaka na mekape ko en fait ko par rapport bon bato baloba ke fallait ya alongoli biloko ba vie après comme ko tracer chemin na sur yo lo bani chindeni par rapport na yango. Non, génération nyonso izalaka na mukonzi na yango. OK. Génération tout ezalaka na mukonzi na yango. Siko moni bawera na génération lelo mukonzi na wana. Fali na ebite so vous comprendre makambo ngana oloba. C'est-à-dire fali akosala tout. Rival na yeko za faire ata faire asali makambo o fali osala te. C'est-à-dire ba pesa dia fali contrepoids. Omoni ndo zabu tu vas nous comparer au cas d'affaires au sala nyonso ko sala na mokili rival na yeko za affaire. Na ebite so vous comprendre ngai. C'est-à-dire botika koloba ke fali azana rival tété. Fali asa numéro 1 c'est que fali fait aujourd'hui mutazo sala ya moté. Mais jamais ba botika ya sala yemoko. Ba wano bimisela ka mutu kaka pour contrepoids ezala. OK. Pour kaka contrepoids ezala. Papa Zambrano. Tokoki kofanda na awa. Babiloko fali azosala biso na bino tozomona yango. Mais dans le domaine musical, rival azala kaka, même dans le football, même dans la communication, bakote la okaka moto pour boter kabino mibale. Et ça peut être que faut pas lire la télé. Il faut préciser. Rival wana c'est le Congolais. Non, c'est ce qui te bimika libanda Congo rivalité wana mona na raté. Na nini? Mais c'est ça, vous avez raison.
C'est ça, rivalité pour on attend dehors des pays, ouais. Mais non, tu biso na bino tobe ta Mais pardon, si t'es biso veto lo ba. biso na bino tobe ta ma Congo. Bolimo sauter débat né. Na on doit défaler ça numéro 1. Banana banana. Partout même au Kenya Côte d'Ivoire. Au monde que bayebi que na Congo rival a fait, il a fallu les affaires. Partout au Kenya. Rivalité zalaka. Na mboka na bango à part yena na zala. Babunda na type pour mo boe faire. Yo e santé ana gisatsa fala ça eloko a kosala te. Bonjour. Fuck. Na Kinshasa. Bonjour Bandeko Europe. Biso toi non minuit. Bonjour Bandeko Europe. Jérémy. Là, tu as une question vite, frère. Nanyango établit loi qui il faut pas ça la comparaison à Falina Ferry. Nanyango a loi wana. Et tant que la comparaison à Falina Ferry, tu as basé sur base de quoi pour nous comparer Falina Ferry? Parce que depuis tantôt des gens banda ko ça, il faut pas qu'attendre nos paroles, ba peso bénéfice du doute, ba tiko continue le bamin, boulou et qui n'a pas le parce que Nanyango a appelé ça loi qui bon comparer Falina Ferry puis ils a sur base de quoi te comparer à bango. Merci. Yo Moronan. Par rapport à propos au lobby, frère. Dans un exemple, non, fan Fali. Au Congo, le Kabilo qui a fait inapercité, il faut critiquer un mot. Rivalité déjà un mot. Il y a des gens au Bétakara. Il y a des gens au Bétakara. Il y a des musiciens au Bétakara. Au Bétakara. Mais affaire au Conseil contre campagne. Rivalité derrière moi. Yo mon fanatique nan. Il a fallu les faire musique mais faire soit checker et loko na e. Au sein la contre campagne. Ou critiquer en kaka. Rivalité déjà moi na. Yo le rivalité né. Gabiso fan biso besoin de faire. Au faire et mo ka comparer na fani. Yenda mitia na place au comparer. Oh, quand il y a salaire, il y a beaucoup de fanatique. C'est là, tout ça, il y a Okanga na mbwa nezo na makasi pardon makiri. Vous comprenez? Rivalité déjà moi na. Ngana yo to yebi ke buto kumisa fali so monika elo mo afa. Tonze momoko. Oyebi na bidabno liso mo bo jo musu na hotela téléphone bo. Na iba nze momo bo afa rete. Kwa yema beko wana. Na mwenga mtu mo ya fali so critique ngo. Ah, critiquer un mot. Jérémy, chité to balé ma kombolo, bah chité c'est vous. Chité la nini, s'il te plaît. Ah non, chité. Nabi, natala boué, mutu non fanatique a fallu azo critiquer ngo. Ayebi mabe, asali bo nabi. So nini ayebi mabe. Donc c'est qu'à so guitare kolandi la mot par mot. A bon na ke mot au phrase au faire le bien place à la fois le balai. Donc à consommer qui en haut. Mais aïe à critiquer en haut. Et puis c'est na ke luka non nze mwango na luka boué na yo kango. Ça dit Look at God. Parlez-moi de Gaulle ben yo. To boulé pe sam sou parole to balé non ma kambalobi. Azongi. Jérémy aussi ici. En fait, de Roger. Merci beaucoup. Ok, merci. De Jérémy, on lobby m'a belé et puis non, il m'a belé awa. Pena gola moraza ki amakimi nae adam. Boza ma il est mo so bana argument te ki mana bino puis a plus facile bossa la bon OK, bo vanda bo se ridiculiser na ba vu na bino ndewa na ka ba eko aso ko kana mi ko ça moi bien fort. Même te so ba eko zo thérapie mais merci OK. Ouais, ce que l'on a ngana lo bana éviter ceux qui t'ont tout ça là, ceux qui sont là critiquer ma période que na commission mbamo rival la falité. Obi na matanga ya Vieux Tumba Simaro, waze kwa zwa micro point manze mwana obenitsa emba mabeto critiquer. Ngana warriors ko na kitna critiquer waze ko ele wane la kisi ke waze kwa komi rival la fali pour la critiquer. Te mutu so ça ma mo bona ba erreur rebelle singa ba critique. Peut-être à travers ba critique na bisonde ça là qui est aye kola a améliorer musala nae. Exactement. Tout ça la réalité que tozo critiquer to commissaire rival ba moi ya falité.
papa nayebi te so rivalité yango ezala na deuxième monde to nini et puis rivalité yango ezalaka na sens moko donc bino bozobunda bobundisa motu moko boye akipaka bino te abetela bino bakara kalkila bino kutu te mais bino nyonso bozosala bose base kaka sur motu wana donc ermo nayebi te mais mpo na ngai vraiment faire vraiment nde baloba na otenir rigueur te mpo na ana choix te tala affaire so alanda odiembela fali te so alanda fali te alinga azalaka jomo basala baumba ne bien mais sans succès succès omoke azwi oyo ezalaka mpo adiembela fali yango nde totia eka mpo so abanda odiembela fali te me atikala ndenge aloka karma pa vie mo babeta ne baumba ne ya bien mais totiaka ye vraiment ka makasi te mais esengai ke adiembela moto aza na makambo mpo totia eka to molobela ye ta lelo kuta tie date ya Bercy malgré soki ezala so ya bika so ya 11k et puis nayebi te na monde nini mpo na monde bakomi fali versus Ferrego la nayebi te na monde nini so na monde ya ténèbre nini tokomi ocompare 160 000 na bika nayebi te ndeko na ngai yo bape so 10 dollars o 10 euros au comparant na 160 euros au moins teke wane komi kindoki et puis ata ba dembelaka mutu yango ndeko na ngai bomo dembela na affiche okwa sala affiche to telemi yo pe ka voir au fond na kiti nde mninga vanda na affiche na Bercy et puis tango filmer sports na bino wana na ebite nde bokote na côté na libula métro wana bo frauder na no bolakisi place bosomi biya métro te bo frauder na kati bo tala bo beti nguma ndeko na ngai nazoloba yo kosi olobi balokute bela olobi balokute bela o fali alobaki boye fali tika olobelo wana te fali mo déjà lobaki na Congo wana ana rival te yemo aloba ngo tala émission na pesa émission na tala ngo papa na tala ngo plaisir fali ati ndeko na nga kanga mikoko onini yango tokomo kabola maloba pas supporter quand un micro supporter non ebisayo bon nake siko na cadre ya concert omoni siko wana ifana beta na bilo na bale bilo nde waloba ki po biso jo oyo Ferrego la na ndenga respect nga kuzu komone vraiment alinga otanga ngobongo te ponga na ebi muzeki ndingo la kisa biso komone za kitingi de bova mais na otanga komona te na otanga Ferrego la ndenga respect omoni date obatie oya ya le 4 avril 2026 pour la stade de Star pour la Bercy na bango ma vraiment c'est boyo ka conseil bo reporter on pour so abotika ngo bongo e oleka mama na inaperçu et oleka mama na inaperçu mutu moko ta olobela ngo une semaine après wana pour un événement moi munene na ya histoire ya musique a Congo ezobeta juste un mois après concert wana do bakalkilaki mabe so balinga bazwa ata mabezana ya stade de France so balinga badiembela ngo il fallait babeta après mais bango bakena ba précipiter mo bakib dans bazala pressé makasi otiara date pour yemo faire nano a promettre biso ke après ING azo visa ke beta na Londres avant décembre alobango na vidéo mo moi si moi filmer ba il faut ya na Londres bi ouais na ya na Londres donc na betara côté kuna obo kanisa wana avant décembre donc bat banda calculer ki ok beta peut-être au vos côté aigle beta na dans avant décembre tout na décembre mais akena Londres tazongi mbala Paris pour Monica talara jour nini à jour billetterie à Stade de France et Bimaka dans billetterie via France et Bimaka asalani bakelo roté kuna soki Israël na côté sei bakelo roté kuna babimisi baki visiter ce Stade des Martyrs mutokoli na kino kenda Stade des Martyrs on a plusieurs fois est-ce que ça là vraiment obligé olongana uno na tongo obosata minuté pour eka visiter stade déjà mona ba filmer op yiwana bazo gagner balite akanda ba hotele makelele to marambo soni et puis to longwe wana toze la binobo ke Londres me bozongi kana Paris po boyebi ke makambo ezawa date ya munene zawa tigara to diembela actualité to ana choité. Donc, sans fallait battre carrière pour na émote, mais pour na artiste de toi Congo. Donc, ça fallait tirer musique lélo. Il va que musique à Congo vraiment est risqué coup frère.
Smoké, non? Ouais. Il fallait dire écoutez. Non, la question, moi, en fait, est-ce que les gens disent qu'ils n'ont fait rigolo aïe à Longola Blue Kafali après à tomber dans le Stade de France? Oui, que Ezan et l'eau mora falité au fer aza capable à rolongola. Surtout qu'il y a une norme normale, na normal. Attention aux zones na Stade des Martyrs. Bon, bah, ton Stade des Martyrs, mais bien que balak ça sera angle mort. Balak ça sera angle mort, ou il a ça que baba tu vas côté belé puis tu es Stade des Martyrs là, boy bi vidéo. Oui, Bimara, Jérémy, Ozobung, ça va fil d'idée, on est en Jérémy, mais là, Maliko. Bah, Modobo Sam, ça là. Ouais, Botika, Boki, c'était Azala, il faut souffrir. Oui, Bike, il y a une vidéo, moi, Bimara, na Stade de Martin, na faire avant du backstage, na balora, tendance, na ba policier, balobani, balobake, ndenge zawana tozozelaka ntango omata na podium tofungola baporte bato nyonso baokote baokota donc eyebi ke bomati lisusu teni moto ya batrouble mosusu ye wana nzambe na ngai mais togere bino boamaîtrisable bino tout oyebi ke oui, ça fait que barofungola porte fo bato bakote puis stade de martyr toyebi ke ezalaka ya ofele Papa chité va te me suivre. Donc, na rochité te na boyi, na continue loba. Donc, na ndenga comparaison, na ndenga bolo wa ke o rival boyi na boyi. Eza ndenge moko te pona, fallait abeta Stade de Martyr ya mbongo bomona VIP monana, mais Stade de Martyr wa bat bateka ba kimbiolongo na côté elinga la VIP. Donc, bo comparer on a Stade de Martyr na te. Eza ne loro moko te o fali abeti o faire aza capable la rolongola. ING na bango to mona giti. ING a fallu à ça la sold out. Mais ING n'a pas tala ba kiti belé ba filmer à vide. Ba romi ke o batu balinga ba kita na bango na se batiki ba kiti na bango na bango nyonso ezara na esquisse. Et puis ING on peut les gars boy na persi hein. Boy bi ka beta ING na neo. Mais et comment l'aurait lo mo beta so na 2002. Smoky na baksule lo monso na suka par rapport à ING na. Oui ba pe sous temps qui na after na e. Moi, na ma ki nako le la base nyo le la kiando kanzoto bien te c'est pour ça ndo mais il y a ça là quand bon te ndé on nga landela ba mais soko la ngape ba interview mso a devement ando lo ba ki ils ba concert so ma temps podium azayen nzoto bien te azobela mais tout le monde na Côte d'Ivoire concert anda imba avandi boy concert anda anda bela makasi nalina chité na ngai zambra na chité atikelo maloba. Bon, oyebi ke bango be faire esquisse na ezala so landeli ba concert à faire belé bien azala na akrachara depuis maison mère abanda o cracher ba concert ne tout ba binga ro meilleure voix belle voix mais na ba concert ne tout akrachara ba concert ne tout nyonso rolonga concert ata morote et puis beskize ya kaka ona banda o bela ona zwaki soki rim na zwaki soki anjim bazala bongo. Mais nandenga lelo ndeko na ngai soki tozo critiquer Ferré la kiste kaza rival a fali rien wana ebite so na monde na bino tener be pona bi bandogi ba ebele na Congo ba te belé bozala ba kanga bino bandogi na Congo do boyara ko la kisa kindogi na bino bola bo bisa ke Ferré aza rival a fali rien et lo wana etika lo sala mate et ara na mituna bino po fali atika la jamais recalculer Ferré. T'as beau comparer 160 000 Nadika, je me rattaque Indokiamo. Il y a une photo de Bing et Abino va passer dans la panel là, Babwa qui l'a bino ata ou il donc si on va boloba. Pour Bima, monsieur c'est Bima na Munona Bino. Dona chité na ngawa nande onanga dia. Parole, Dieu ça va nzolo ba alembakate. Merci Smoky. Ça va te alembakate so nzolo ba. Ça va nous opesa moi 2 minutes na boka message na nga. Mon véhicule complète. Ah, c'est bon, hein.